Mbote na bandeko nyonso bozali kolanda biso na 3W Radio Télévision Lisolo. Ezali toujours Yabino, DSV, les combattants de la cause nationale, Radio Télévision Lisolo. Na pesi mbote. Mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso. Oyo bolandaka biso na site ya internet ya 3W Radio Télévision Lisolo. Mpe oyo bolandaka biso na nzela ya bilili. Na pesi bino nyonso tu ba Congolais nyonso tu bozali awa na kati na motema. Bozali awa na kati na motema ba Congolais nyonso tu. Oyo bit na bino littératif ezali kaka moko. Napesi ba combattantes nyonso partout dans le monde entier, à ne pas citer des noms pour oezali émission mabanga te, ba combattants nyonso na mokili mobimba esika oyo Congolais atelemi po abundela mboka na ye. Vraiment napesi bino mbote na kombo ya DSV pe na kombo ya Radio Lisolo nyonso tu napesi bino mbote. Lelo pona nini dénominateur commun na biso nyonso tu ezali kobengama ba combattant. Biso nyonso tu tozali ba combattant po dénominateur commun na biso nyonso tu qui combattant. Alors, est-ce que na ba combattant oyo biso tozali kobenga? Biso nyonso tozali kobenga qui combattant. Tous ont le même objectif, même pensée, même idée. Mais je dirais que non. Tous les combattants tout, mais tous ont le même objectif, même pensée. Chacun de nous a un objectif, a une pensée à côté de nous, à katina lit. Ceux qui n'ont pas pourquoi, mutu na mutu, azana pensé na ye oya koteli na kati na lit bino moko bozali komona bozolanda bilili bozolanda ba radio bozali komona ndenge makambo ezali kolekana tozali lisusu bana mikete yango bandeko tozali koloba biso awa ba combattant lelo okotuna ndeko mwasi to mobali marche ezali ko salama parfois ça fait honte okotuna mutu mama oye ko sala nini awa na marche réponse na ya kopesa Hippolyte Kanambe dégage réponse na ya kopesa na ye marche parce que bayibi biso élection na ye marche po Hippolyte Kanambe azar rwandais. Il faut abima na mboka na biso. Bandeko soki totali ba question wana, ba réponse auto bandeko tozali kozwa, parfois ça fait honte. Po bato biso batala ke non, to ye marche, ba yibi élection, to ye marche, ba Hippolyte Kanambe aza étranger, to ye marche, po ba Rwandais baza na mboka na biso. Mais bandeko tomeka ko pousser ba argument moko oyo kozala moi bien devant bato. Tozali ko combattre biso ba combattant, tozali ko combattre système oyo ezali en place. Système oyo ezali en place, ezali le même système oyo ezalaki à l'époque ya Mobutu ya deuxième république. Juste à présent, même système wana ezali kaka. Même système wana ezali kaka oyo tozali ko combattre la deuxième république ezali. Bande ko na mai botala na deuxième république ndenge makambo ezalaki pe sikoyo les mêmes bateaux basalaki na deuxième république bango pe oyo bazali na troisième république les mêmes systèmes oyo ezali kaka continuer. Biso ba combattant tozali ko bundela système oyo ezali na kati na mboka na biso ezali tellement mabe. Ba tuerie, ba enlèvement, nzala,
misala ezali te, bekole ezali te, bopito ezali te, vie sociale à bateau ezali mobulu, pas d'autoroute, pas de route, bandako ezali construite, et sika oyo tozali kobundela peuple congolais azali vivre na misère moko oyo ezali à ne pas dire. Yango tozali kobundela système wana dictatorial oyo ezali na kati na mboka na biso. Alors tokoki kolongola motu moko, mais soki système wana ezali korégner jusqu'à présent, donc tosali lokolo eloko te. Donc tozali combattre le système politique oyo ezali na kati na mboka na biso, to détruire yango, totia état de droit. Ndenge président élu démocratique, monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alobaki état de droit yango toza koluka état de droit na kati na mboka na biso ekota pour peuple nyonso à se retrouver na ba richesse oyo ya mboka na ye pe à vivre mieux. Bandeko oyo bozali kolanda biso na télévision ya radio Lisolo ezali pasi pe ezali mawa ndenge tolobi ke dénominateur commun na biso ezali ki combattant, mais objectif na biso ezali différent. Ba misusu baye na ba combat oyo baye na ba ranking na bango oyo bazalaki na yango libanda bamemi yango jusqu'à présent. Ba misusu oyo tozali koloba baye na kati na combat parce que un officier moko abotolaki ye biloko na ye ntango akendaki na Kinshasa, ou bien un officier moko abotola bango lopango na kati na Kinshasa, ou bien un officier moko boye aviolaki sœur na ye, bien aviolaki ye, ou bien mutu na mutu aye na babiti na ye, ou bien à se faire voir devant population qui non moins est combattant pour pécher ye na gouvernement oyo ya occupation oyo ya dictature les enakat na mboka na biso pour akende ko travailler na bango. C'est pas tout le monde qui dit que combattants, ce sont des combattants. Voyons maintenant mon frère, ma sœur, vous allez komona na kati na liti oyo comment batu bazali ko se faire voir que non bazali ba leader, bazali comme ba vedette, bango ba professionnel, bango nde mutu ba ebi liti oyo tozali kosala. Ndeko na ya mwasi, ndeko na ya mobali kobima na caméra chaque fois ezali yango te ke ozali super combattant, ozali général, ozali soki nani makombo oyo ozali kopesa. Kobima na caméra pamba sans message ezali lokola distraction moko totale. Yango bozali komona ba combattant ebele basi to mibali ata lisolo ya koloba ezali te, alekani na ye na caméra, ye wana ako raconter n'importe quoi devant caméra, yango moni ke bakumu sutuzo sibir. Bandeko na nga lit oyo mutu na mutu aye na ba façon na ye, mutu na mutu azali na objectif na ye. Biso nyonso tozali même objectif te. Soki na lobi même tozali même objectif te, tala ba site mosusu ya internet ebimi ebele soit ba radio. Eloko nini ezali kati na bango? Tout d'abord, na mutu na bango batie mbongo liboso baye ko s'enrichir na événement oyo ezali kolekana na kati na diaspora partout dans le monde entier. Mingi bakoti baye ko profiter na yango po basala commerce na bango ya kozwa mbongo. Na boye biso ndeko na ngai combattant, soki oza na musala te, luka musala, ou bien zela mbonga social. Mais na combat oyo ba misusu ba perdre ba vie na bango, ba misusu bazali pas même na droit kokitaki, bino bandeko boye bosala commerce na bino ya ko se faire mendier partout, tous les sites internet, moto nyonso to akoma pour soutenir, aider, ba numéro de compte bancaire bat batondi si na ba site na bango pour na kosenga mbongo.
est-ce que bandeko nanga objectif tosala ba site na biso, objectif tosala ba radio na biso ezali pona ko récolter mbongo na kati na diaspora wana bata ba radio. Objectif tosala ba radio ezali pona ko récolter mbongo na diaspora. Chaque site ya radio okomona epai nyonso to batie ba visa carte bolimbisi epai nyonso to bomoni batie ba visa carte pe bazali kosenga mbongo. Mais soki bokoti na kati na radio lisolo bokotikala komona esika moko te ke batie ya visa carte, esika moko bakomi ke tozosenga mbongo. Mais moto oyo alingi ko soutenir radio lisolo akosala pour la bonne foi na ye étant que congolais. Mais ba site ya ba radio ekoma te place ya kolukela mbongo, place ya kosenga ba mbongo na peuple congolais. Lelo tozali na problème moko oyo ezali très difficile na kati na mboka na biso. Président na biso monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba élu démocratiquement par des peuples congolais. Ye wana fandi toza na besoin to sunga ye toko sunga ye ndenge nini. Koto yo site ezosenga mbongo, koto yo radio ezosenga mbongo, koto yo combattant sali video neti ngai musala na ye azali kolobake naza na posa ya mbongo bopesa ngai mbongo nakende kolongola Hippolyte Kanambe. Est-ce que ndeko na ngai congolais bozo croire na ndeko oyo azali koloba na kati na site ya internet bapesa ye mbongo akende kolongola Hippolyte Kanambe aza na posa mbongo? Non, tout ça distraction ou bien commerce d'argent. Bandeko na ngai oyo bozali kolanda émission oyo nazwa kozokisa bino mpe bokozoka. Soki bomoni combattant asali video na ye atondisi ba numéro ya téléphone azali kolobake bo soutenir ngai bo pesa ngai mbongo pona kene kolongolela bino Hippolyte Kanambe, mon frère ma sœur, distraction totale bo pesa ete bolanda pe message na ete mingi bakomi kotia ba numéro ya téléphone na bango, mingi bakomi kotia ba message wana po gouvernement en place ebenga bango epesa bango mbongo. Mais je ne pense pas que bakozwa mbongo na lolenge baza kosala. Président Etienne Tshisekedi toza na besoin to sunga ye biso na diaspora mobimba toza na besoin to sunga Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Combattant koto ya sengi mbongo oyo mosusu alobi ke nga na koyi mujahidi naza kokende kolongola Hippolyte Kanambe naza na besoin mbongo. Radio mosusu ebandi le premier ti le 30 esengaka na kaka mbongo, bakosenga mbongo ya dongo mabe, bakosenga mbongo ya boye mabe, kaka bisenga senga to stopper. Ndeko na nga nyonso ya mwasi ya mobali oyo ozali kolanda message oyo nazali kopesa bopesa lisusu mbongo te na bato oyo balobi ke biso toke kosikola mboka bopesa biso mbongo tosoma manduki. Tout ça c'est distraction, miyibi balingi ko s'enrichir na maboko ya peuple congolais. Bandeko na biso prenons un exemple comme basoda ya Mali. Motuna ona kotuna bino basoda ya Mali tango basali coup d'état wana bomoni bango na kati na ba YouTube, bomoni bango baye na diaspora na bango balobi ke bopesa biso mbongo po to sala coup d'état. Mais non, basali coup d'état na bango kitoko. Boyeba ke basoda Mali wana bafutaka bango mbongo baliaka bien, mais batali na nord na bango kuna bato baza ko souffrir, baza ko boma balobi ke non, gouvernement oyo ezali incompétent. Voilà basoda batomboki bango wana pe renverser pouvoir en place. Mais les soldats congolais oyo bazwaka mbongo te bazali impayés pendant 2 ans 3 ans au lieu de renverser pouvoir. Mais il y a d'autres soldats oyo balingi ko se faire mendier a na poto ko benga ke non bo soutenir biso bo pesa biso mbongo po
to bundisa ou bien to renverser pouvoir en place. Mais non, c'est ça qui mouille. Des exemples, soldats congolais na soldats maliens. Nani oyo akoki ko renverser pouvoir en place. Bas soldats maliens baza ko lia très bien, baza ko futa bango très bien, baza toujours payé chaque mois. Mboke sotambola bien te, bangwana ba renverser. Mais soldats congolais oyo alia kate, azali payé, au lieu de renverser, azo senga mbongo ba pesa ye. Bande ko na biso ba soldats congolais oyo bozali na mboka boko tika na kozwa aide moko te ko ita libanda po ba pesa bino bosomba bangi po ba pesa bino bosomba lotoko po bo renverser pouvoir en place. Mais ceux qui bozali batu ko bozali na mayele botala mayele bandeko ya Mali. Pourquoi biso ba congolais esengeli kaka tozwa ka exemple baninga biso moko tokoki kozala exemplaire te. Pour les soldats congolais, nous sommes vraiment désolés, que ce soit officier, que ce soit banani. Donc, dans le Congo, nous sommes des soldats, mais nous sommes des bateaux, nous sommes des yibi, nous avons besoin de bongo. Mais, nous avons bongo dans la diaspora, nous soutenir, soi-disant, nous sommes manduki. Ceux qui ont kufanzala na gouvernement, nous avons kufanzala, nous avons aide. Ceux qui veulent vivre bien, nous avons exemple baninga. Il y a des soldats Mali. Est-ce que dans le Congo, tous les soldats, effectivement, je ne pense pas. Ceux qui sont des soldats, vous savez, on a vivre bien, mais dans le Bongo, il y a des diaspora qui sont partout. Non. Bo stopper, to stopper, na makambo ya koleka na site internet, ko senga ka mbongo pamba pamba. Combattant au senga mbongo, un simple individu. A mis 3 personnes, 4 personnes, à l'atisi bango babilamba, il y a ba musulmans, ba koti bazo ko sa mission na zamba, baza ko luka mbongo. Ba misusu balati batenia ba soda, baza ko luka mbongo. Ba misusu balobi baza na zamba, baza ko luka mbongo. Mais finalement, ceux qui topekisaki ba théâtre, topekisi musique, ba théâtre comme pas na biso ba combattant to comme na ba théâtre belé bato bazali ko benga ba combattant ya mona ebisi bino ke na kati na liti oyo mingi bayaki ki combattant mais objectif na biso ezali ndenge moko te mingi lokola ba moni ke non ceux qui na lobi ke na kokende kolongola Hippolyte Kanambe bato bakopesa na mbongo tika na senga mbongo mingi balobi soki na pasoli bilamba ngai bishop soki na lobi makambo lokuta nde bato bandimi ngai bandeko na ngai oyo bozali na ba site internet oyo bozali na ba radio bopasaka bandeko mingi te po bayaka ko ridiculiser biso ou bien balobaka ba information oyo eza malamu te information nyonso ndeko na nga combattant oyo koki kopesa ezala oyo zwi na source oyo ezali bien. Mais ceux qui ont fait ces informations, où ils allaient m'appeler, mais Nassima, de regretter, et ça, madame Thierry. Combattant, est-ce que ils allaient nécessaire combattant à l'écran site internet, à l'obaka, plan plan A, plan B, plan C, tout le bakango, le lot commis na plan B. Quel est le plan B? Est-ce que les Maliens basali plan B na bango balobi yo ndeko nango lo bakato comme na plan B ou bien na plan C? Arrêtez na ba connerie. Arrêtez s'il vous plaît na ba connerie. Lit na biso tozali ko continuer yango. Tozalaki tosimbaki mandoki maloba na loboko ya mwasi sikoyo tosimbi yango na loboko ya mobali. Bino moko comprendre ba mon clé. Mais ce n'est pas dit que combattant aux un message comme on dit qu'on se fait voir dans Mokili, baye bayo le canal na site internet, ou qu'on n'importe quoi. Yo combattant, vous avez opé bato ba grade, yo combattant au moni vous allez plus haut que les combattants nyosto, mais bato ba banda lit oyo, boyebi bangote. Bandeko lit oyo, moto abandi na 2000 na 1990 na oya bandi lelo biso nyo surtout tozali
eloko moko. Toujours ça la même moussana. Ba combattant mais objectif à bato ezali différent. Totika kolobaka na ba site. Eloko mukie boye olekani na site olobi. Eloko mukie olekani na site olobi. Yango tozali komona bandeko na biso misusu bazali interpellé par la police parce que manque de maturité, manque de sagesse et ils croient que non passer na ba site internet dire n'importe quoi bangonde bazali komona yango que ezali bien or que tozali comité kama biso moko devant ba décideurs du monde oleki na site internet olobi croyant que ba congolais ba kobetela maboko omiteki yo moko bande koto arrêter koloba n'importe quoi na kati na ba site internet to pesa ba plan B ba C tandis que toza na plan mon côté ndeko soki yaki na kati na lit oyo pona koya koluka mbongo soko yaki na lit oyo pona koya kosala basi mosala ndeko na ngai combattant ozali na mwasi na ndako ndeko na ngai combattant ozali mobali na ndako lit oyo toyaki nango po tosalaka kindumba te lit oyo toyaki nango bacombattant mpona kobima na basi te mais toyaki po tosala mosala lelo baviole basi na kati na Congo yo mpe combattant oviole lisusu bandeko ya basi na kati na Europe ezali malamu te bandeko oyo bozali kolanda biso na banzi tokomi na suka ya masolo na biso oyo tolobi mokolo malelo moto asali bande na ye asengi mbongo akokende kolongola Kabila bopesa te moto abiololi na kati na radio na ye le premier le 30 bopesa mbongo bakende bitumba bopesa te moto abiololi na kati na basite internet bopesa mbongo bopesa te parce que to remarqué bato belé balingi basomba mituka na kombo ya président élu démocratique Etienne Tshisekedi bato belé pe balingi basomba mapango na kombo ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais radio lisolo to telemeli yango to lobi non pas question na buzoba ndeko combattant olingi koleka na radio olingi koleka na site internet kanisa na koloba nini est-ce que information on azali kopesa ezali vrai to ezali faux est-ce que toutes les informations esengeli elekaka na ba site soki toutes les informations esengeli elekaka na ba site alors bandeko bo raisonner pambate tomiteki tomikabi devant bapaya or que biso moko tozofinga bandeko na biso bakolabo or que biso moko tozali bakolabo tozali kosala le même service bandeko bazali kosala ofingi moto kolabo mais yo moko oye na kati ya site internet olobi tokobunda tozali côté boy moza kolabo parce que oteki déjà plan ezali mabe toyeba o tokoloba liboso ya banguna eza na mope nécessaire te ke totia makelele metandi ke tozosala eloko moko te bandeko na nga basoda ya Congo bozwa mayele soki bozwi mayele te bokotikaka toujours na même système wana mais bokozwa aide moko te koita na diaspora po bapesa bino bolongola Hippolyte Kanambe biso tozali combattre système oyo ya dictature système oyo ezali coordonné na kati na mboka na biso système ezalaki ya deuxième république le même système ezali na troisième république na banzi bandeko nyonso tu na bendi yo litoi na zokisi yo okozoka tika lokoso na masolo na kati na diaspora bilobaloba oyo ezangi ntina nasalaki boye tokosala boye nani atuni yo nani atindi yo merci na bandeko nyonso tu bolandaki biso na mpokwa malelo na radio lisolo ezalaki wa bino mopanzi sango DSV Diana Solofutu de Wuppertal combattant de la cause nationale na banzi na pesi mbote na bandeko nyonso tu oyo bazali kobunda dans les vrais oyo bazali kobunda dans les faux oh ya bino yango wana nzambe apambola bino bye bye merci.